15 minutes ya masano. Ya vrai. 15 minutes ya masano. Ba reportage à chaud. Ba commentaire ya moto. Ba analyse ya kafu. Ya ndenge na ndenge. Na ba vrai pro. Ya vrai. Ba vrai journaliste professionnel. Ba kopesa bino basango ya masano. Ya vrai. Ya ndenge na ndenge d'ailleurs. Basango ya masano ya ndembo. Foot, basket, volley, handball, topé, rugby, tennis de table, ping-pong, long tennis, tous les jours. Ya vrai. Masano ya makofi, bibo tutomo kato lokola libanda. Ya vrai. Boxe, karaté, judo, taekwondo, shokando shosho, jujutsu, c'est na 15 minutes ya masano tous les jours bana lundi ti samedi. Ya vrai. Ya vrai. Dimanche rétro. Pourquoi est là mon abilo banso bae to kutali susu belé liboso ya bitando bikele biabilo pour na kolanda bongo 299e numéro ya 15 minutes ya masano système ya mbang pema sport ya proximité couverture directe na bae banso balinga ko sepeli bisabino na pourquoi 299e numéro, 299e numéro, Dengelo Bamakakuna na Brazzaville, pour aller lundi le 25 septembre, lundi show, pour na Léopard, Flora Ibenge, à ce moment déjà prochaine journée, il y a l'éliminatoire à la Coupe du Monde, à Tagout et Tokomi Keba, Kassi, le Koumyambo Kezali. Match Koya, le 7 octobre contre Libye, Otoganyaka 4-0. Liste Ebimi Lelo. Kakaye. Android Flora Ibenge Ikwange Azaraki Kuna na centre ya ASV Club et pa Iwapi reprise d'activité et Salamaki na centre ya VA na Kimbondo terrain synthétique Aishanda ou na Roger Boya direct ba image car na 15 minutes Yamasano pour que lundi chaud semaine ezala ya moto pour na tout puissant Mazemangleber eza ya pongite to gagner lobby to lekina demi-finale. Mais déjà dimanche, ils ont na fils à Rabat. Box, Nakati, il y a 15 minutes, il y a Massano. Pour l'unité, justice loisir avec maître Alain Makengo, président à l'ISPED. 15 minutes, il y a Massano. Il y a vrai. Jamais Zala, jamais Salaman à TV Moko Awana Léo. Tobandi 15 minutes ya masano ya lelo ongambo ya Fédération Congolaise de Football Association FECOFA kuna na salle de conférence et pas coach Android Jean-Florent Ibenge Ikwange après ça kibongo liste il y a 23 joueurs au Robert match contre Libye Bolanda ndenge leka kikuna avec présence ya Cindy membre Léopard en République démocratique du Congo. Coach Android Ibenge, coaché Jean-Florent, abimisi liste pour un match retour ya Libye samedi à Poso ya Sima et Koya. Mokolo moye moyambo ya Poso et Mwatukui bale na itano sanza ya Libois to lundi 25 septembre. Coach Android Jean-Florent Ibenge Ikwange abimisa kibongo kuna ondako ya makita ya FECOFA, Fédération Congolaise ya Football Association. Bakombo ya basani banso baye abiengisi bongo pona moleka mwa ibale na bolandemi ya manaka ya boweli kolakisama ya Afrika na Kenya molongo mobimba to na lopoto Coupe du Monde ekoya oyo ekobeteme omboka Russie na mobuko totuki ibale na zomi na mwambeto 2018 bongo basani bana bazali banso tuku ibale na isato to 23 Léopard na lopoto bayeba biengemi bongo pona lisanolina eko kutanisa ba Léopard na équipe ya Libye. Tolanda bongo coach Florent Ibenge Ikwange. Liste de 23 joueurs qui sont sélectionnés, donc 3 gardiens, Kiasumboa Joël, Mabrouki Nathan des CMP, Kiasumboa de Lugano en Suisse, Matan Pilei du TP Mazembe. 8 défenseurs, Issamampeko Mazembe, Ikoko Jordan Guingamp, Tisserand Marcel Wolfsburg, Zakwani Gabriel Gilligam, Moke Wilfried Konya Sport, Sakala Fabrice Alania Sport, Ngonda Glody ASV Club. Milieu de terrain à 6, Mbemba Chancel Newcastle, Bopé Merveille Standard de Liège, Magoma Jacques de Birmingham,
Kebano Niskans de Fulham, Mpoku Paul José, Standard de Liège, Shadrach Akolo, Stuttgart. 6 attaquants, Kabananga Junior, Astana, Bakambu Cédric, Villarreal, Bolingui Jonathan, Moucron, Kakuta Gaël, Amiens, Moubele Firmin, Rennes, Botaka Jordan, Saint-Tron. J'ai oublié un défenseur central, Luyindama Christian. Na bolandi bongo bakombo ya baleopard babiengemi mbala eye tokoki komono kombo ya moko wa basani aingeli mbala ya yambo omotango mwa Jean-Florent Ibenge Ikwange ezali bongo mosani na kombo Mabruki Nathan moyambi to gardien de but ya DSMP Imana oyo akoti okati ya baninga bayeba bale ya kala ya Sumbwa Joel mosani na poto na Lugano na mpe matampi vumile ya tout puissant Mazembe Anglebert. C'est au bolandemi Abasani ba Jean-Florent Ibenge Ikwange oyo a bengi bango pona bokutani na libi mokolo mwa poso mokolo mwa sambu sanza ya zomi ekoya tomoni pe lisusu basani babale baye bazalaka te mbala oyo eleki obokutani mbala ibale na Tunisie ezali bongo Luyinda Manekadio Christian epa ndenge babengaka ye mpe oyo akoma mosani wa Standard de Liège na mpe Jordan Botaka oyo akomi kobete sika na Saint-Tron mboka Belgique basani basusu banso oyo batangemi bazali se baye babiengamaka mbala na mbala ba Jean-Florent Ibenge Ikwange tango inzo tobanzi ete atako ekomeli biso ngai mwa pasi mpona bokei o Russie na Coupe du Monde kasi esengeli ete tosilisango ti na suka po na lokumu ya mboka na suka tokoki mpe koloba tokoyemba nanu esilite bondimi eza te ya vrai ndenge tolobaki ASV Club kuna ezalaki ya koyinda ambiance ya kosakana te kuna na Mongafula na centre ya bango oyo ezali kuna na Kimbondo na Mongafula yango wana Aisha Ndau na Roger Boya bazalaki kuna mpona kopesa ambiance wana atako lelo bozwi image ebele te lobi tozozongela wana mobimba. Chaque saison on la prépare la bonne préparation. Acquis ce centre ici pour préparer notre équipe et nous avons acquis les joueurs. Nous souhaitons vraiment que nous fassions le bon championnat africain kaka na 15 minutes ya masana lelo ndenge tolobaki na bofungoli 15 minutes ya lelo lundi le 25 septembre lobi na Kamal City na stade ya tout puissant Mazembe ezalaki suka na bisengo kake ebetaki bongo makei ya ngando epasuki elilalo Obeid bamonaki makambo na bango kasi ya kilezoya bolanda ndenge lekaki lobi. Coupe ya Confédération africaine ya football. Tout puissant Mazembe Anglebert apesi lisusu lokumu mboka RDC ekolo ya makasi. Nini toloba lisusu se kondima ete rien n'est impossible au tout puissant Mazembe Anglebert. Badiangwena baseka. Lokola ete baliangando basepela. Kasi mokolo ngando kolia moto olelinde ekoti. Basudane ba El Hilal Obeid bayebi yango sika. Awa bakpeaki na puli ya mabe ya tout puissant Mazembe Anglebert na quart de finale ya coupe ya Confédération africaine ya football. Bongo lobi omboka Lubumbashi na libanda ya masano ya tout puissant Mazembe na Kamal City Kamalondo coach Pafil Miayo abetisaki suka na kake o esalaki te bana ngando banso babimaki na pagai pas de pitié pona El Hilal Obeid mingete mitangi lokola mbula tango mwa misapi ya loboko mitano mikele mitano na libungu turu ezali awa te na quart de finale. Mokubwa Kiricho Kasusula honorable pende babengaka ye yende moto abandisi koningisa monyama na kufra moko ya somo na minuti tuki sato na libwa bopemi bozwi bikipi bibale na moko mpona tout puissant Mazembe Anglebert rien n'est impossible libungu turu mpona bapaya ba El Hilal obosongi olibanda ya lisano ya Kamal City ya tout puissant Mazembe wana mingete
isopani lokola mbinzo omwete. Traoré abakisi na minutu tuku ine na libwa. Big Ben Malango na minutu tuku itano na mine. Meshak Elia ayingisi Mwamine na minuti tuku mwambe na ine. Liboso ete mpaka Isama Mpeko Jo azindisa suka El Hilal Obeid na mitano na Libungu Tulu. Esengeli Mpeko eba ete umuleka mwa yambo mwa quart de finale wane zali quart de finale ale. Big Ben Malango anyataki mingete mibale oposo eleki. El Hilal Obeid azongisaki semokele moko mwa otobi ya Kevin Mudeko. Bongo sikoyo demi-finale yamba moto, demi-finale yamba tout puissant Anglebert de bakutani na FUS ya Rabat. Moleka mwa yambo omboka Lubumbashi mokolo mwa lumingo lokoya. Eske tokobanga te kasi tokobangisa. Rien n'est impossible tout puissant Mazembe ya vrai. Affaire Bibotu, affaire Makofi, wane zali couverture à proximité à 15 minutes à Masanoto kitaki bongo kuna na alliance franco-congolaise et pas entente urbaine ya boxe ya Kinshasa Sud Itali bongo Mon Mbappé basala ki bongo combat premier championnat avec ba finale Makofi et Betami kuna ya ndenge ya kosakana te. Longoni anayo président Godé Mwamba ndengo réussir encadrement ya ba jeune kuna. Dimanche 24 septembre 2017, Eindaki Mabe kuna na alliance franco-congolaise na sous-région na commune ya Lemba. Ona konti entente urbaine ya boxe ya Kinshasa Sud, oyo ekamami bongo na mwana mboka président Godé Mwamba. Na 4e journée ya finale ya boxe, oyo eyebaki na kobimisa ba champion pe ba vice-champion ya Moamba. Pona oyo etali bongo ba catégorie, na catégorie mouche mwana ya Sima Bilombe nde moto alongaki Lando ya Inikin. Na catégorie coq, Mbala ya Livulunde alongaki Dina ya TH. Na catégorie léger, Kizamba ya Livulunde alongaki Katompa ya Unikin. Na catégorie super léger, Dibateza ya Momekanonde alongaki Chaleur na décision ya médecin po abimaki makila. Na compte ya catégorie Walter, Kabombo ya Congo Boxing nde alongaki Lokondo ya Livulu na décision ya médecin po yepe abimaki makila. Na catégorie moyen, Kayembe ya Mabanga nde alongaki Mabaya ya Poison. Pe na suka na catégorie ya Milour Manyema ya Mpiko nde alongaki Luputu ya Sima Bilombe na KO technique na premier round. Na sima ya Bibotu Boyo Kandenge ba boxeur balobaki na micro ya 15 minutes ya Masano. Sana merci na Nzambe na nga wasali ete nazala pona participer sur la championnat oyo. Et deuxièmement ya boyo koloba ete travaillé na bakapo bapesi nga inscription koloba ete na travaillé vraiment na bakapo na nga obebi musala bakoti na nga Grand Baleine o apesi nga vraiment leçon tina koma na championnat Côte Dino wana bakoti na nga na président Focas wala président na nga na vice présidente ete nga naza mulai aza mubuse na ba ko garder distance na ye ngwa les alliés na première round na ba ko olongola ye ko isaye adversaire be la place où on est pas au travail dans mon tout après na maye na opa osalela c'est que tu n'as gagné bosser na intelligent plus que lui on a intelligent on a gagné et entraînement bele ko leka pour avoir gagné pour entraînement bele faut savoir maye le bele ko yena sana na gagné ça par rapport à intelligence na entraînement na ngai et pas ça mutaka makasi c'est tout na ba finale bosser non abunere ba combat beti abe champion blessure na mwana pas na e zalan na vitesse il faut travailler vitesse à travailler la vision. Président ya entente urbaine ya boxe ya Kin Sud Mwanamboka Godé Mwamba ye ayebaki na ko remercier ba invité pe ba participants oyo bayaki na lisano yango pe na sima entente na ye eyebaki na kopesa ba brevet na ba club oyo ba participaki na ba champion pe ba vice champion oyo bazalaki na lisano yango na suka Mwanamboka Godé Mwamba ayebaki na koloba boye na oyo etali entente na ye na micro ya 15 minutes ya Masano boyokai. D'abord il faut koloba ke tozali na esengo mingi ya kotala ke championnat oyo ya liboso biso to organiser eleki malamu dans l'ensemble. Oui, eleki vraiment malamu. Ba moi contestation muke oyo zo soulever ezalaki ya solo. Biso pe tozali ba organisateur.
biso toza na partie prête. C'est ainsi que na organisation to constaté que bato basali recours to examiner pe recours wana totali ke bazalaki na raison. Totali mbeba ezalaki parmi ba moko ya ba juge tozalaki na bango yango wana to sengaki na chef na bango ya ba juge a changer les biso équipe ba changer équipe bomoni lelo to clôturer malamu championnat na biso na ba résultat oyo ezali valable pe oyo ezali légitime o batu nyonso bazo accepter. D'abord il faut que lo bato zu équipe oyo ebeli mais ebeli na niveau ya Moamba. Et qu'on s'affronter na ba mususu au niveau ya ville ya Kinshasa. Donc musala na biso ya Yambo ezali kosala ke to entraîner bango lisusu makasi koleka ndenge bautaki na ba club na bango bazala makasi po bakende okutana na entente ya Kin Est, Kin Ouest na Kin Centre po na entente wana lokola Moamba zalaka toujours liboso to bimisa ba athlète ya makasi po ba athlète wana bakende pe ko gagner na niveau national en sorte que Moamba azala ba représentant au niveau national. Nde o musala na biso ya liboso itikali biso. Na manso totombeli yo mwana mboka musala malamu na entente na yo oyo ozali kokamba kuna na Moamba. Mbangu pe ma système à vitesse kaka ndenge tolobaka ke nous ne sommes pas les foufous des mêmes mbadi et loba mama lola kuna na quartier de Nanjili toza ba foufou ya même mbadi te qui a dit que biso za ba foufou ya même mbadi jamais. Tosuki 15 minutes à l'élo lobby tozaka na pointe système à couverture sportive et à proximité bokoya pour soi bisoté to koy musika 299e numéro lobby 365 premier anniversaire jamais Zala jamais Zala jamais Salama na TV moko awa na leo